Coucou, eza bongo abino la reine Nzinga, moi c'est Makasi Moulier Vencedora, moi c'est Longa Bitumba. Bon, la reine Nzinga est sur le abino, bien, oui, que la reine Nzinga est capable de ce qui la reine Nzinga est sur l'abisso, c'est que vraiment likambo ezali, c'est que likambo koloba ezali, yan bomoni Moulier Vencedora aye sur le abino. Il y a les bosso vraiment avant qu'on bande émission nanga nazo senga vraiment merci na babonné nanga merci vraiment na babonné nanga ba merci na bino ndenge bozo partager ba émission vraiment ya la reine Nzinga et ça vraiment ba bien donc bozo partager ngo partout donc nazo yoka et ça la vraiment ba bien ya ba bien après na ko senga les tous no ba o ba koti lelo na TV nanga soki na no s'abonner hein na droite na ka mona ka bouton moko ya rouge finango soko finango oko raté ba émission la reine Nzinga te surtout cloche de notification ngonga wana soko finango partout ozali même ozaki na cuisine bana kolamba même ozaki na chambre zobongisa mbetu partout soki la reine Nzinga koti okoyoka makele moko wana lelaka nga soki yika makele wana seke Moulier Vencedora aye pour Moulier Vencedora yaka pamba te bien boyebi vraiment oui après nazo pesa lisusu batu vraiment o bazo pesa ngai courage oya ko leka lisusu liboso na bino ba merci pa bozali ba msu ba bona tanga kombo na bango problème ezate mais moko wana zali Yolande Mobele 4 fois mama yonde mutozo sa ma pour la reine Nzinga zala ba conseil na yo ezo pesa nga courage mayaya zala ka bongo ndenge zalaka mwasi mbinga mwasi ouais tala kaka abwa kama Yolande Mobele ba merci vraiment tanti Yolande mwana Bundes Berlin vraiment esengo mingi vraiment ba conseil ozo pesa nga ba courage ozo pesa nga ponga Moulier Vencedora na lekaka su liboso. Après nazo pesa so mbote na vie nanga Alpha Miezi ba mbote pa yozali elongola muninga la yo oyo bozala kapena pire moto na yo Dino Colombo na de Berlin ba mbote vraiment pa bozali vraiment nzamba za na bino. Après boza ebele ba mana mimi boza tellement ebele na kotanga ba kombo te poso na bino ndo tanga ba kombo et comme que la reine Nzinga boza tellement ebele. Après na oti na mbote nanga pa journaliste nanga garçon de luxe ba mbote pa ozali ko na kini journaliste la reine Nzinga. Après na journaliste nanga oya Ngola Yannick ba mbote pa bozali vraiment bon toze la kaka. Pona kokota na liso na biso lelo vraiment Moulier Vencedora aye vraiment nesengote magena bandi na esengo mais naza vraiment nesengote ya liboso pona ko banda vraiment nazo présenter vraiment ba mes condoléances pa ya papa na biso Kwedi oya sili vraiment kotika biso donc passe na motema papa Kwedi akeka boye toyokili sama maladi ya mulai te akeka boye men bon liwa ezanzela moto nyonso tokuta na mabele pe tokozonga na mabele papa Kwedi oya sekisaki biso na ba théâtre oya pesaki biso ateyaki biso na ba théâtre taka ba théâtre kala groupe Salongo ezara vraiment ba théâtre monso kozotala ngo vraiment zo ba implice na kati donc bana bazwa ba koma respect à travers ya ba théâtre wana bana vraiment ba koma vraiment respect na kati ba ndako ba mama ba changeaka ba papa ba changeaka grâce nde ya batu wana vraiment donc ça fait mal vraiment ko perdre papa Kwedi ba théâtre vraiment ezo bato vraiment oya bien to bana ko linga vraiment bazo zabake baza sauter bon malgré ba théâtre lelo et comme trop de nzotoli et comme trop de potoli et comme trop de mibalerie et comme trop donc comment on va essayer bato vraiment zota la théâtre soki mwana zawana soki mupaya zawana mwana ndeko tele makako okosa ke lamba na cuisine donc passe vraiment théâtre lelo et tikala soki toko te biso mama to comment oluka mibali na ba théâtre mibali ba comment oluka basi na ba théâtre mona basi bazolata ndenge moko mabe mibali pe bazo sala bisala pour azwa moi sa poto donc comme même pas mais conseil na opesa bino vraiment
poto eza lola te, poto eza lola te, bo via na bino poto te, poto soko sepeli oya kotamba na poto, eza pe mabete, yaka na poto, tala ndenge boka ngo e marchaka, soko monango c'est bon, otikali, soko monango bien te, donc eza na ona tina moko te poto oyo bino bozo bomba na kuna, eza vraiment, bon, biso bana poto akala tokoyebisa bino ke, poto bobo manala bino pona poto te okoya pe awo ya okuta susu bamboka ngosu bamboka ba stress ba mikande bele ba makambo bele bon esika nano ya te soki pona bo pekisa okobima no kaka jaloux mais bobo manaka te pona poto. Bon tokota siko na liso na biso lelo ka la reine Nzinga memika conseil moka muke pona kopesa donc nazo pesa vraiment. Donc, na memi conseil na nga na batu oyo vraiment mitema mabe. Mukili. Pourquoi mukili koma mitema mabe? Bata mitema mabe ba kome belé. Bata mitema malamu na ite so bazali susu peut-être ngaka la reine Nzinga. Peut-être ka nga ponga mona yebi motema nanga. Na ndimi sute ke bata mitema malamu bazala suna mukili o na ndimi na nga sute. Po mitema mabe tundi pa ya batu vraiment to yebi susu ndenge to pesa kombo to pesa kombo yo te ya motema mabe. Motema mabe batu ba komi kotela batu ba poison na yeve mapona kobeta siete côté ba poison bande konanga poison batu ba komi ko boma batu omona pena pire mutu na yo vraiment zaka na ye oyebite ozo tikila yeve make bokene kala ozo pesa ye confiance yo mutu nanga vraiment so ina telemi tala kopo nanga so ina telemi tala sai nanga biloko bo pesa li vraiment confiance donc mutu oyo zo pesa confiance yende muta ko boma yo donc ça fait mal les zo pesa pena passer donc eloko nga na koloba to kanga makana na Nzambe avant bon début balobaki avant Nzambe batela yo moko omi batela bande kolanga na otiko tala pena histoire moko pesinga passer et ça vient je crois na Niger to Cameroun et otiko sala mabali kambo pesinga passer mingi na lingana taba image yango botala ngo menga vraiment la reine Nzinga na lingana ba problème était na TV nanga yo na baki na koloba on kaka na monoko na kotiango te na ebandi bio pe bozo talanga botai déjà ba image wana o me pesi passer vraiment na moteba comme on a vraiment marié babalani vraiment lelo ba éviter batu fête ya mariage mais yo mbanda oya motema mabe o mobali sa tikio ki eni kaka mobala bata bongate mobala bata zala bien te na vie na ye ki eni wana ba mama ki eni wana oyeko tira mobala oyeko tira mwasi wana o mobala bali poison mobali faleka mwasi wana kufa Nzambe penenga sala makambo na ye eyeko boma lisusu na mobali oyo taki motemo tika na ye mobali pe akufi donc ça passe du solo ne salami vraiment ndenge to meiko yoka ndenge zalaki ke famille mobali wana balinga mwasi wana te o mobali azui bango balinga mingi mwasi wana o mobali atika balinga mingi fi wana siko ba MC fi wana akende ko tia poison na biloko ya ba marié atila nde mwasi atila mwana bango te bango famille mobali ba utiliser ex ya mobali akelo tia poison pa mwana mwasi na kufa siko yebe suna kizunguzungu wana ayena poison atie soki ndenge ni na tela kyango ebomi batu ebele na mobali oyo yataki motema akufi na kati bota ndenge Nzambe asala na makambo yo kaniso ke boma muninga mena mobali ozotia motema kufi na batu ba innocent batu bayaki na fete bakufi yango bandeko nanga eza na mingi bazoloba ke soko ke ba millier ba isike bele batilo biloko sambela soko sambeli ata batie poison kokufa te eza lokuta bandeko nanga sambela mezala mayele pona ko sambela wana Nzambe apesi yo deja mayele wana ke obondeli soko Nzambe pati yo kati na yo mayele wana ya ko contrôler sani na yo ya ko contrôler kopo na yo tozalaka mayele bandeko basi bandeko mibali bana na biso polele komi na bana bakomi kobomana likunya ekomi telema makazi surtout likambo oyo ebabengi libala likambo oyo ebabengi libala nazwi bate soki tokopesa ngo kombo nini divorce ba ex likambo babengi ba ex mususu bazalaka sir na bango te batondana ba ene kati na bango ndeko mwasi yo na mobali soki libala wana esimbaki te mama soki esimbaki te
osali nyonso bundani famille mobali balingaka yo oui bundani mapona na mobali na yo bokoma esika moko mais mobali alingi lesu yo te ta mosu asepe na makambo na yo te kimpolitese eleki asepe na yo te mpo ba malembe te soko ozoswala mobali ndenge boswala okanka mobali na elamba so mobali aza na liloba moko yo comme deja na ba 1 million mobali alingi na yo te akelinga ne mwasi mosusu tika kende tika soko ozalaki na raison nzambe akobundela yo nzambe abundelaka bato mabolongo oyo tofukamaka soko ozofukama mpenza na mabe oyo mobali asali yo nzambe akopinire ye mais eza nango na ntina te okende otiaka eni kati ya motema na yo oboma kaka mwana mwasi bato akufa eza na bato mosusu akoboma yo na boye te na poison mais abetaka masolo na yo partout oyo akaka sango ke mwana mwasi wana pa yakende abetaka akombo na nga mwana mwasi wana pa yakende lobaka akombo na nga siko mama ozalaka sire na yo te bozalaka sire na bino te bandeko basi bozalaka vraiment sire na bino te nga bato wana benga bango baza bakomplese zero bamilingaka na bango te bamilingaka te yo ke kontrole kaka mwana mwasi bato otala ye kuna elongi boye tala ye kuna okotala no yo moko na elongi na yo te nani azanga defo kati na elongi na ye soki oza kati na defo te ta mosusu démarche mutu tu même batop modele mais fo milingaka mutu soki ozomilinga lisusu te na vie oza so mutu te bandeko basi botika ba eni wana mitema na bino bolongo na ba eni wana ya koyinaka soki oyoki mobali azwi mwasi ntango nyonso kaka otiaka ba eni wana kaka ba eni kokritike mwana mwasi bato omoi mpe mwasi anga leki yo bana lelo tilobi botika kokritike bato botika yo oza vrai chéri ozomikumbisa vrai chéri mais obalaka totalelaka kaka mwana mwasi bato memaka kombo ya mwana mwasi bato omona ye na feti otito omivimbi lokola nzemba nyoka lomo yango wana bandeko nanga botika yango ekuta na fille wana mwana mwasi bato akufi elongo na mobali na katikati ya mariage na bango eza pasi basa ba ene bandeko nanga nazobeta bino sete nakangi elongi oui nakangi elongi mpo lisolo eza lisolo ya sengo te la reine ntinga kangi elongi bino basa ba ene botika ba ene wana bolongola ba ene wana eza mabe ene botaka motema mabe sata obomi kitoko te sima lobi lobo komo luka bostra nasalaki boye nazongisaki boye na bosa mpe ye atalaka nanu likambo soki lika wana mpe amoni yango koza na tort apesi oka bapriere ke nobundana nango kuna pozoyoka na yo tosali mabesi moke na bosa kopesa bapriere soki nzambe akoyokela osebon soki ayokeli yo te tali yo bandeko nanga botika eni bandeko basi botika eni bozalaka lokola mulie vencedora milingaka mulie vencedora likambo nyonso ekotele na ekoyele na vie okotikala koyoka ye take elobaka bakombo oyo ya bato oyo nzambe atia na mokili bakombo ya basi ya bato oyo nzambe akela na mokili non mulie vencedor ala reine ntinga azala makambo bongo te mais basi mosusu oyo baenene oyo baza mitema likundu balinga kaka kolobela kombo bato ozoswana mobali fo tiaka kombo mwasi wana esopaka bino ti ntango mpo ozotia kombo mwasi mobali ape molaka ebeta lisolo tala kutu nabengaki azotia kombo na yo ebike bino baye bobuka ye na koseka soko esopaka bino kitoko te po masolo oyo ezokwela la reine ntinga mingi eza bafille ebele bazobenga la reine ntinga concernant likambo oyo oya basi oyo ya bakomplese zero kitoko te na bani mbala wana oyo nabetaki lisolo ya la brine natiaki so lisolo oyo na kati mpo eza trop c'est trop bakomplese zero trop c'est trop na yango bandeko nanga conseil oyo nga na kopesa surtout pa bapapa oyo balinga baekala oyo balinga babar oyo balingaka esika bato eza mabe te wi mpo talaka poto oyo eza mboka moko bastress ebele donc esengaka mpe aire moko okeba esika wana ozwi mwa mopepe na yo donc ezalaka mabe vraiment te baweekend ovandi wana me bapapa bopesaka confiance na moto nyonso te motu oyo ozobenga pire akoma ne pirate pire ye moto azolia mwasi na yo pire ye moto azolia mwana na yo pire ye moto azosala yo mabe moko be pire ye moto akoboma yo eza malamu te bapapa ntango bozokeye baikala wana kopo na yo donc ntango soki ozwi kopo soki omelaka na kopo ozwi opase otie omeli soki otelemaki komela so na kopo wana te bengisaka mulangi kolia mpe kolo restaurant akoki kosala yo mabe te mpo ayebi kaka ke non so nasali boye restaurant mpe kwei me bamisusu mpe basalaka mabe oke esika soki motema no meme esenge olia
lia soki motema ne lobi ke non na kolia te ba papa na biso nazo beta sete susu pona bino pardon surtout ba poison oyo donc ana poto mutu pa ko signer atili poison amoni peke akufaka comme ça na kota prison na obima un jour ata 20 ans donc mutema bato eza mabe ba papa bokeba na baikala wana bima bozo kende eza bima kitoko te bokeba kokende baikala ndeka almule vencedor asili koloba zala mayele na kopo na yo kopo komela mayele kopesa mutu confiance te mwasi kuto mwasi na yo yepe mtabomi yo tanga azolia na pire mutu na yo azobima na pire mutu na yo eza deja koboma mobimba yangwana na mukili o confiance topesa nka paye moko nzambe wa asala mukili oyo totika kaka vina biso pe mikumba nyoso kaka epai na ye komona histoire wana komona so ndeko na biso nzende kwa théâtre pacheko ndenga sile kokufa lisusu yesu bazoloba kaka basi boy bon ndenge bato balobaki po biso toyoka kaka balobi ke babimai na mwasi mo boye talaka biso tozala biso basongi tomeba yango awa na réseau social kisongi na biso nde toza liboso awa tomona boye tomoni boye tomemi bon babia bimaki na mwasi bato bawelaki soki na nani bazoba soki na nyoyo wana boye na bakombone te mais papa bato pe wana nyokami na mbasu papa wana na ebite pe na yemta a souffrir bon na mbasu asala so moninga mabe bon ezaka point d'interrogation to ebite bon ezaka maloba batuka balobaka soki yebe mtasali bongo nzambe pe akopinir ye bon mutaza libende na mukili azate biso no toza batu un jour tokotika mukili oyo po mukili oyo ezana ya biso te mukili oyo ezana kolo nango yango na nzo beta vraiment c'était même ba mama to te yakabana biso ba camarade na bango ba jeune fille wana to bapesaka confiance te batikila bango sani te ndeka pareil ndeka biso ya mikolo to te ya pe bana biso po bango pe bana mike ki jalousie za mingi po to mona yango biso toza bana basi na bakacha ndako omona kaka mwana ta muso aye aza isolé nini tala boy na bana mike bakomi na motema likundu motema mabe motema kindoki motema kisata pona mukili mabe koma nango deja malamu mabe e comme tele koma malamu bakoma omona mabe za nango normal c'est loka malamu ya kosala to te ya pe bana biso ya basi bana biso pe ya mibali talaka bana biso ya mibali okikuta na mwana mwasi moko mwana mwasi azala mutu na ye moko abombela yo ako basa lelo pe balingi mbongo balingi via pressé azwa awa boyeta azwa kote boyeta sala boye kote te bayeba koluka te bana okuta na mwana mobali moko azo sala vie na ye azo débrouiller na ye mwana bato muke azwi yo omona ozala mibali na yo kote mosusu mwa bosali mwana bato mabe tote ya pe bana biso mibali vraiment bazaka mayele pour mukili oyo ezala ngo susu bien te mwa ntango okuta na mwasi moi petit chéri na yo solo na ye ba ina no bien ko memena no te o ye ba na no via moi songo après c'est malangonde o koma na ye po mukile komi passe ya ba mama nga na osenga kaka surtout biso ba mama to zaka bema makasi na losambo to tiaka pena bana biso na mabondeli to tiaka bibali na biso na mabondeli to tiaka ba chéri na biso na mabondeli ba fiancé na biso na mabondeli ba camarade na biso na mabondeli donc eza malamu mutu aza pembe na yo tia ibekanga na maboko ya nzambe oyo pe baza oyo pe donc to samela mingi pa bato na biso po to lukaka penza ke nzamba protégeaka po ko perdre mutu oyo zaki oyo yebi ezalaka pasi mais tango zoyoka sanga mutu kinganda kufi ekoswayo mais ekoso ndenge pena mutu bozalaka na ye vraiment te yango nzamba asungaka mokili oyo ka nyonso nzambe pena asala donc asala ngolu wana vraiment ke mokili oyo ezonga vraiment malamu po mabe comme te ezokoma kaka ebele ezosopana eza vraiment pasi aye bandeko basi bon pona lelo vraiment nazaika na conseil pona kopesa na koyela bino so na conseil moko na garçon moko auti kopesa mwana mwasi bato maladi mwana mbala bato mwana mwasi autopesa mwana mbala bato maladi mwana mwasi ngo asili kokufa mbala bato atikali na pasi donc nazoya suna lisolo ngo na deuxième numéro to lecto mega susu kosolola po mbala na lobaki na kolobela ngo na kokai kolobela ngo te na koya susu pona loba pona beta lisusu c'était vraiment surtout epa ya biso ba mama na kobeta vraiment c'était to za mayele nazo la bino na deuxième numéro na likambo oyo esili vraiment ko salama vraiment likambo ya passe histoire mo vraiment ya passe vraiment elelisa kina mule vencedora tant vraiment ayoka ki solo ngo bon bande konanga na bandi conseil oyo mukeka ka ona pesi bol yoka yango
oyo kaka moke na pesi bino bo ebota ebele kati na bino oyo nga nalobi te bozwa lisusu ebele kati na bino botondana lisusu na mayele oyo la reine Nzinga alobi te meme na bafeti tokeba na feti napekisi kolia na bafeti te me soko omoni ke oke feti mwana mwasi wana bolobanaka te ye nde moto azoservir mpe koma nango kaka systeme ya koservir batia batandi bino wana bozoservir soko omoni mpema ke mwana mwasi wana bolobanaka te koleka ye ke na mosusu wana atielo biloko po eza na motu mosusu akosimba mpe poison azozela kaka yo ya abwaki apesi yo zwi na kizunguzungu wana yo omona kaka tolobanaka te atielinga biloko te atielinga biloko me nzoka asimbaki yango deja na loboko abwakeli yo okufa mayele bandeko na nga basi to mibali bokeba mwasi na po oyo abomi kuna ezalaki ex mwana mwasi ayenga boma mbanda na ye akufa me mbanda kufi mobali ne pe akufi atiaki motema comme tel pe pareil yo mobali oke na fete mwana mwasi wana ozalaka na ye otika ye atikala na ene azoservir yo oke na sali na yo ta mosu alingaka otalukaka yo kaka na ndenge nyonso asala mabe akoki mpe kotia eloko moko wana aservi atieli yo yo omoni kaka ke mwana mwasi oyo teke atielinga biloko te tala kaka boye ne tokeba biso bamama bapapa bana biso meme esika bafeti tokeba tozwaka biloko me na bato oyo tozala biso na problème na bango te me na bato oyo boza na problème sote bango kende pa moto mosusu sote ye kende pa moto mosusu ekozala pena malamu mpona kobatela mpona tomibatela nzambe abatelaka biso mo mpe soki tomibateli te eza kaka pasi totikaka ndenge nzambe abatelaka biso mo mpe tomibatelaka eza malamu mingi bozolobake non nabondeli tobondeli me na bafeti tomonaka mpe ava baservir babondelaka mpe tobondeli mpona biloko nabondeli wana mpe bomonaki abalaki babondelaki biloko me liwa ekangi bango bake kuti na ndako te bake kosepela te bake na hotel na bango te eloko te donc liwa ezwi bango kaka esika na mpona nini basi oyo ya ba ene bakomplese zero kitoko te na yango bandeko basi conseil oyo molie vencedor apesi bino soki esimbi te na mobali vanda soki ozala raison un jour nzambe akotinda mobali okozala na esengo okozala no vraimen malamu ke koyinaka mwana mwasi bato kolobelaka komba mwana mwasi bato ozosola na mobali noka komba mwana mwasi wana kitoko te sopa bino bon mpona yango vraimen nasuki boye nazopesa mbote epai ya kato kunga de Atlanta mawala mama nanga mama leki nanga mbote epai ozali apres na mama nanga mama Marie kitoko na papa nanga papa Gracia Lubanzadio bambote pena pa bozali vraiment bozala malamu bamama nanga bino bato botenga papa mama botenga na mokili oyo mwana bino bosambelaka makasi mpona mwana bino bosambelaka mpe mpona mosala mwana bino ke liboso ndenge mo mpe na reine Nzinga ntango nyonso atiaka mosala na ye na maboko ya nzambe mpo youtube ekomi na buzobeleki donc biso olanda buzobana te mpo biso toya kaka antango to deux personnes batali la reine Nzinga esalaka eloko te la reine Nzinga ata deux personnes batali ye un jour nga alobaka kaka un jour bakoko nanga bakoprofite ebele kati wana bakoko nanga un jour mais un jour bakoko no bazotala bozoswada bozofingana mweteke na bakoko mpa bazali bapeyake eloko nini balakisaka bamama na biso eloko nini balakisaka bapapa na biso bakonseil ya mabe me biso tokoya biso pa mama la reine Nzinga kuna deux personnes bazotala ye me tozozwa ba place na yango nasuki nanga boye vraiment boza malamu na opesa pena bana nanga bambote mpona aza 5 fois mama plus koko donc 6 fois mama bambote vraiment bana nanga po grâce na bino nga mama na bino na ozala bozala malamu bosimba mama na bino malamu ok mpona yango tosuki bongo na komba papa pe ya mwana pe ya Elimo Santo merci.